Parce que papa baloni, le Dieu est trinitaire au sein de l'église Kimbaongesa. Oyo vous allez incarner et pas yabatomi satu oyo bakubanda ko respecter maïba papa batikaki. Ba emisatu bakubanda ko respecter maïba papa batikaki. Yo na ngai tondi makateki tozali kotambola na kati ya molili. Yo na ngai tondi makatete tozali kotambola na kati ya molili parce que tobianga mi bakimangisa. Yo na ngai pe tondi makatete tozali kotambola na kati na molili parce que tozali bana ya papa Simon Kimbamba. Ba yeye aboti na bonzo pe ba yeye aboti na molili. Tondi makate ete tozali kotambola na kati na molili. Tengai na yo tolingi tozaba. Papa Diangenda lobi kitwana ezali pona ba batangi. Kitwana ezali pona mayele ya kelasi. Est-ce que ndenge yo zali ko raisonner na lolenge ya mayele ya kelasi ou bien zali ko raisonner na ndenge ya mayele ya bozana? Parce que papa Diangenda lobi kitwana ezali pona baye. Papa Diangenda lobi kitwana ezali pona mayele ya kelasi. Est-ce que ndenge yo zali ko raisonner ezali pona mayele ya kelasi? Bien ezali pona mayele ya bozana. Soki ezali pona mayele ya bozana. Papa balobaki tokawanate. Papa balobaki totambola. Papa balobaki yo koki kosala boyete parce que ozali na libota wana. Papa balobaki na kati ya libota wana oyo akotosa nde akotambola boyende. Oyo akotosa nde akozala boye. Est-ce que tozali kotosa? Poto mériter oyo tozali na yango. Est-ce que tozali kotosa poto mériter oyo sengeli na biso ko mériter par rapport ya mayeba papa babongisi na kimso? Est-ce que tozali kotosa? Est-ce que tozali kotosa? Yo zali babenga yo mundi. Yo zali na posa babenga yo mundi. Yo zali na posa babenga yo mundi. Est-ce que maïba papa batikaki po ete biso bandimi to salaka? Lolenge na biso ya kotambola, lolenge na biso ya kolobela, lolenge na biso ya koyokela, lolenge na biso ya komonela, bizaleli na biso esaleli na biso makambo wana nyonso oyo ba papa batikaki ete biso bandimi. Esengeli na biso totambola, est-ce que tozali kosala yango? Tozali kotambola ndenge wana. Mais yo zali na posa babenga yo. Yo pozali na posa babenga yo nganga nzambe. Est-ce que misala ya banganga nzambe, devoir ya banganga nzambe, est-ce que yo zali kosala yango ndenge ma papa batika? Yo pozali na posa babenga yo nzambe tata, yo pozali na posa babenga yo nzambe, yo pozali na posa babenga yo kolo Yesu parce que ozali mwana ya papa Simon Kimbamba, parce que ozali koko ya papa Simon Kimbamba, parce que ozali na makila ya papa Simon Kimbamba. Est-ce que maïba papa batikaki ete bino esengeli na bino bolanda ya? Est-ce que bozali kotosa? Mayeba papa batikaki ete bino bolandela yango, ete bino botambolela lolenge wana? Est-ce que bozali kotosa? Est-ce que tokolonga kaka parce que tozali bana ya papa Simon Kimbamba? Même ata totosi oyo ba papa batikaki te tokolonga kaka? Est-ce que tokolonga kaka parce que tozali makila ya papa Simon Kimbamba? Même totosi oyo papa atikaki te, oyo papa Simon Kimbamba atikaki te, oyo bamvala batikaki te. Est-ce que tokolonga kaka? Tokolonga kaka? Est-ce que tokolonga kaka parce que tozali bana ya papa Simon Kimbamba? Même tosali oyo ba papa batikaki te. Est-ce que oyo tozali kosala ezali oyo ba papa batikaki? Bien ezali yango te. Soki ezali yango te, oyo yo zali kosala ezali distraction spirituelle ou bien ezali distraction te? Soki ezali distraction, posa na yo ezali, posa na biso ezali. Oyo pe biso banganga nzambe tozali kosala eske ezali oyo ba papa batikaki? Soki tokokota, soki tokolonga, tokolonga parce que totosi ou bien tokolonga parce que totosi te? Est-ce que soki totosi te, batata ba maman, est-ce que ezali ya solo ete oyo zali kosala bokonzi ya nzambe okomona yango? Oyo zali kosala ozali ya solo ete okolonga?
ngai mpe nazali mondimi yo mpo ozali mondimi motuna ezali oyo tozali kosala na kati ya lingomba eske tokolonga na bizaleli oyo yo na ngai tozali kosala soki tokolonga parce que totosi ou bien totosi te eske bizaleli na biso oyo ezali ya solo kolakisa ete tozali kotosi. Voilà, batata ba maman, j'espère que vous l'avez dit sur la bokebi, n'engé tout le bas kaba émission na biso ko za kaba réflexion spirituelle, ezala kinga wa dino ki Laurent Lobela autre m'a dit analyste spirituel, to kuta na bino mbala ya sima, to ko lekate sans que to zoni sabotondi et pas ya yawe. Sambe tata simo kimbango. Au niveau de centre, pour apporter sa mission na yé de soso. Ya ko sala ba émission oyo to ko sala katango nyonso to pesi mbote. Ba conseiller nyonso. C'est direct nyonso ya mokuzabule tata simo kimbango. Ngani to pesi mbote na banganga nzambe ya solo. Oyo bakosala ba mosala ya nzambe na solo et to pesi mbote na ba ange nyonso oyo bazalaki ensemble na biso pona kolanda mai nzambe apesaki biso na nzela ya ba réflexion spirituelle et to kosali te kopesa mbote na biso na ba mama na biso bakolandaka biso na France, ba mama na biso bakolandaka biso na Canada, ba mama na biso bakolandaka biso na États-Unis, na Congo, na Angola, partout dans le monde. Esika nyonso oyo ba mama bakolandaka biso, ba mama na biso ya ba ange oyo bakolandaka biso na kati ya émission de l'analyse spirituelle nde topesi bino mbote. Ba mama mingi balingaka te kopesa balingaka te totanga bakombo na bango parce que ezali makambo ya molimo, parce que awa soki toye kotanga tanga bakombo mingi tokitaka na bonzoto yango tolingaka toujours kopesa bambote na biso d'une manière générale po ete moto na moto esika azali oyo azali consommateur ya émission les analyses spirituelles ayeba ete ye azali téléspectateurs et abonnés de votre chaîne préférée Africa 21 TV. Je suis Marie-France, journaliste d'investigation et chercheuse indépendante au sein de la rédaction. Africa 21 est nouveau monde. À tous les téléspectateurs et abonnés de votre chaîne préférée. Africa 21 TV, je suis Kimpa Matondo, qui a bienvenue, chercheuse indépendante et analyste dans le domaine de religion africain. Africa 21 est nouveau. Bonjour mesdames, demoiselles et messieurs, chers abonnés de Africa 21 TV, chers internautes. Je suis Guy Laurent Lobela Litanda, chercheur indépendant et journaliste d'investigation. Partagez, commentez et likez nos publications. Votre soutien permet à d'autres de découvrir ces vérités spirituelles. Merci pour votre fidélité et votre engagement précieux.